Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Votre maman Leki, ba coucou, bambote ebele bisika biso bisuibino. Bonsoir, bonsoir. Na ba oyo nyonso ba sepelaka na la danoise, maman Leki na bino na se ya sous les baobabs. Toye wana to solola. Vraiment, tout dans sa conscience, bah, yenge, la bande de corruption, ya bundu dia Congo, puis respect et belé, le sac, on a ba chef coutumier Nabiso, bah shalom, bah homme de Dieu, bah chantre de l'éternel, hein, toute tendance confondue, vraiment, bambote nabino et belé, matondo, na bande de corruption, ya kimbangiste, tobo sani pete, bah, oya témoin de Jéhovah, vraiment, le sac, bisika, bizubino. Basalam alaikum. Na ba déclaration ya ba musulman. Vraiment bambote ebele. Bambote ebele. Voilà, les lots dédié émission na biso et pas il y a maman na biso maman Emilia. Maman Emilia, maman bonheur, maman motema munene na kati France to dédié émission oyo. Vraiment partager en mot et que ça la bien. Tobo sani pete maman Fifi na katia Goma na maman Fifi na biso mususu na katia France Queen Mada bambote ebele, on est toujours ensemble. Bande konangai sans tarder tokota na mozindo ya émission tobo sani pete oya biso ba jolibilité ndeko na biso mama jolie ba tinisa na katia Belgique. Bino nyonso surtout oyo bosepela na la danoise ba gros bisous. Bande konanga bobo sanate live together. Na yebisaka bino toujours que solitude eza mabe. Solitude ebomaka. Solitude ezoboma bato ebele surtout période ya ba corona confinement bande konanga ezolakisa ke il faut tozala uni, tozala na bato pembeni. Alors yo ndeko mwasi, ndeko mobali, ozoluka mwasi, ozoluka mobali, ozozwa te. Balobi mama Naomi azali awa. Yo yaka na kolukela yo Ruth ya bien, na kolukela yo Boaz ya malamu. Alors bande konanga obengi ngai na 0044 74 59 62 52 17. Okozwanga soko zwinga te tikelanga message na ko rappeler yo sans faute. Voilà. Et vous ça la bien, boya ebele, solitude et bomaka. Live together, site de rencontre original bande konanga oezo sa ba masolo kitoko na ndenge moko ya soin ya propre. Bande konanga vraiment n'hésitez pas kozana kilote yo kaka prière lo sambo bengala danoise to salelo masolo ya tokos. Bon bande konanga sans tarder tokene na mozindo ya lisolo na biso na ozala mulai mingi te, mais ceux qui nzamba pamboli pourquoi pas tokoleka na mpe na live to discuter ensemble et que ça la bien, mais nazo senga vraiment beau partager surtout ba femme mariée. Mama so yebi ke mobali na yo asaka ba conteneur azamuta bilokos azamutu oyo ni ngaoke na kisasa o ba faire na Kinshasa kuna o ba faire na Angola o mobali na ngasela ka ba faire mama lisolo oyo partager amour. Oyebi mutu moko boye mobali na sala ka likambo boye ya partager tomi batela biloko bonde yango ya ko partager ngana yoki lisolo oyo naza sur pe ke bato ebele pe basi ba yoki yango ba oyo place source ngana yoki yango ba koyeba ke la danoise ayoka ki lisolo yo na source tel na lobi na koyaka kaka koya kolobela bino masolo histoire vraie. Donc moi na mwasi ye moko mukola lisolo nde abeti lisolo na ye. Donc ezate ke o gauche o droite te. Bande ko mwana mwasi wana lobini azalaki na Kinshasa ka ndenge ezalaka vandi na ye azana be baboti bango azape na yana ya mobali azalaki na camarade na ye na Belgique. Camarade na ye na Belgique. Mon garçon na Belgique camarade ya yana e abala ki na ye mwasi na ye ya bien ba boti pe bana na bango mibale ba vandaka na bango ale yesu ko ndeko na biso Belgique alobi ono alinga banda ba faire alinga banda ba conteneur alinga banda kosaka ba biloko bango balinga kosana kisasa wana
yo mutu nazo kene nango na moi conseil bandeko koya na poto ce n'est pas donné à n'importe qui. Même kokene na Angola ozaka na Congo kokene na Angola c'est pas donné à n'importe qui. Même kokene na Congo Brazzaville c'est pas donné à n'importe qui. Ozana kata Kinshasa pendant que nata Lubumbashi ce n'est pas donné à n'importe qui. Ozana kata Europe binga na kata Europe plus de 25 ans. Maintenant on a kena na Canada te. Non, on a kena les États-Unis. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, dès que tu voyages à Kawana, ndenge to ya na bapoto, eza na makasi na biso te. Eza na bolingo nzambe. Alors, son nzamba tio esika lobi, place nga na pesi yo, zwa possession ya mabele wana, zala wana, sala, yo lobi non, nga fona zonga wakana kisasa, mais zonga na kishasa, kende kosa makamwa malamu. Mais okoyoka bandeko na biso mibali bango makambo na bango malamu eza nini ba face ya basi. Donc azokende Kinshasa déjà na ba Facebook asa kotseki ba demande na ye Kinshasa na ye dedans priorité na no ya keil makambu deuxième priorité za ba face. Mais bon bandeko nanga boyoka pa ndeko na biso ya Belgique makambu presque ekomelaki to zongi na kati ya lisolo to kangi parenthèse ya conseil. Ndeko na biso sikoyo tango ke abengi camarade na ye na kin na zoya abengi ba famille na kela ba conteneur ka ndenge ezalaka akomi na Kinshasa kuna ale abandi ko kende pa camarade na ye bazotambola na camarade na ye abandi ko lula leki ya camarade na ye parce que leki ya camarade na ye abandi ko kende na hotel ko ketikele biloko kolia emso alambi boye na boye pona zaki penda na famille ebele na kati ya Kinshasa te. Abandi ko linga leki ya camarade na ye. Leki ya camarade na ye pa moni ba charme, ba sola kitoko a poto, moi ba parfum bien, camarade ya yaya, oyebi ke andimi na ye. Ba sali kop na bango mibale, akomi ko bima na ye, bazo bima, ale, elenge kote liye. Akomi soka ye na Belgique, ye mwasi wana za na kin, kotinde na ye bambongo, akomi ko sala ba va et vient na Kinshasa, jusqu'à ce que asaleli mwana mwasi wana ba démarche mwana mwasi wana aye ko rejoindre ye na Belgique. Mais azana ye marié ayebisa pe mwana mwasi wana Kinshasa ke nazana ngai marié ndeko na mobali pe ayebi ke camarade na ngaza ka marié abenga pe na ndaku ya mwasi wana ya camarade na ye asola pe na mwasi ya camarade na ye. Mais leki na ye kabino monde boyebi mais yaya na ye vraiment asepela ki penzate abia mastoseni boye pona nini petite sœur aya kokozwa chance na ye ote mwasi wana yana na ndako a fomomi salite moko boye kana yebi te mibali fomomi salite moko boye mais okotaka ye cave olalaka ye bozoko bota. Pourquoi mibali ya ba congolais ba mama nazo yebisa bien na fongoli sous parenthèse en conseil to banda ngai na komi komona ce n'est plus la peine ya ko éduquer mingi bana basi. To sala ka erreur mingi ya ko éduquer mwana mwasi. Oh faut ko éduquer mwana mwasi akobala, akosala boye yo éduquer mwana no mwasi. Mais obosani ko éduquer mwana mobali. Batata bo bana ko éduquer bana bino mibali. Parce que na tango akala bana ba garçon banda ko mema bango na bazamba. Bazoke ko éduquer bango. Comment okozala na mwasi ndenge ni okokipe bana na yo. Mais lelo éducation est commis mutu na mtazo za éducation na ndenge na ye bana mibali baza négligé bazana éducation te yangwana tozo mona ke même génération na biso génération ya baleki na biso génération même ya baya na biso to sepeli na libala te libala eza elengi te lokola bato akala basepelaka yangwana bandeko nanga tokangi lisu parenthèse tozongi na kati ya lisolo et ye kosala ke mwana mwasale babengise na Belgique en tout cas babotaki na mobali wana te na yebi te so balongolaka bazemi alobaki te mais abati baboti te baye na Belgique mobali azwilie ndaku aswilie makambo tu mwana mwasi wana avandi na ye kitoko abandi kutu kosala mwa baformation na kati ya Belgique mwasi ya ndaku sikoyo aye sikoyo kotimbela ngo
omoni tango mbanda komeli scope na sur le terrain mobali akome okosa mingi na koya te na kosala na butu na kosala boye na kosala boye mwasi abandi kolandela ti aye komona place nini mobali ne akotaka mwasi nini abimaka na ye abandi neti mwa komenase mwasi wana azozwa ngo ka ndenge wana sikoyo mobali ya mwana mwasi wana azwi bakamarade na ye mpo Belgique eza mboka na ye azwi bakamarade na ye bayokani bakare mwa bakanga mwana mwasi wana na nzela babeta ye mwaka bahiver nde mwa molili mpe eyaka boye mwa mwasi anga utaki soki baformation babenda ye ka na kwe moko boye bango basi baetudiaki kwe yango eza nango na kamera te eloko te babenda ye babeta ye beta mwana mwasi wana beta ye balobi na ye soki otiki mobali wana te mbala otango tokoya biso tokotindelo bato bakoboma yo donc babeta mwana mwasi wana basundola ye wana donc bango bakenda kota mpe basundolaki ye fale anyokwama banda kongumbama pasi na libumu mpona ya kobima bato bamona ye bamemaki eme mwa kote mwa molili afilma bango te aza na preuve moko te mobali balobaka o babeti ngai mobali kuta ye ake atuka kende mpe mpa na hôpital me azoyeba bato yango te bakoti mobali kuta bio te otala kaka lokolo oyebi bien ke eza mongo mwasi na nga boyeboye na bakamarade na ye koporte ka plainte te tosalaka tu ntango mosusu olongwa na yo na Bruxelles nakende oke ovanda ta na baliège bakote mosusu mwana mwasi wana sikoyo akei na formation ntango mwa santé ekomi bien ake kobetela azwa mwa camarade na ye moko boye mpo mobali nalinga te azala na bacongolaise akoma na bacamarade ya bawest africaine ake koyebisa camarade na ye moko boye ya sénégalaise alobi otala ngai problème na nga boyeboye babetaki nga camarade na sénégalaise abi oh on eza likambo ya moke eza likambo ya facile kobangela moko te ngai na tokosala yango kaka tobeta yango dadada tokozwa solution moko ya tokos bango bandeko na nga binongo boyebi boza na se ya sous de baoba awa mwa kopo ati café mwa vin blanc vin rouge elekaka nango mai ezanga te bandeko na nga tomela na biso esalaka bien wow tokos na ndenge moke te bandeko bolanda na bokebi nezape pa makambo ya minene ezoya mwana mwasi wana sénégalaise ayebisi ye eske oza na 300 euro abi na 300 abi pesanga 300 bandeko bomoni mpona kopesa 300 epai ya nganga epai ya makambo ezanga ntina bopesaka facilement mais soki na dano zabi bopesa ye ata mwa 10 euro asomba ata mai eza te bokabaka na source kitoko yaya mwana mwasi wana abi naza na 300 abi pesa ngai 300 euro nazotinda ngo na mboka na biso bakotindela biloko moko boye okosalela mobali wana okozwa resultat ya kitoko mwana mwasi wana akosuka ya lobi il faut asuka penza ndenge babeti ngai nakenda ngo kututina hôpital azwi 300 kende kopesa mama sénégalaise mama wana tinda ngo na mboka na bango une semaine 2 semaines 3 semaines encore ba sénégalais wana ne bakende mboka na bango bayeli etala mwa liboke boye liboke mwa poussière bayebisi ye encore bino mo boyebi ibali na biso ba congolais yango na yesaka bino na biba mama tant na yesaka na sans tabou je vois na tuni bino mobali na la teki kaleso couleur ni tant na tuni na bino bomo na ngoma seki mama il faut contrôler ba sous-vêtements mobali na la tarana tongo parce que na tongo omona akena kuna sous-vêtements mususu tant kozonga azonga na sous-vêtements mususu oyebate ba mama faut pe lo sambo kaka parce que okoko boto boto kopé ko contrôler kuna pe olatsaki pe ya pembe kuna pe ya Adidas ka ya ndenge moko pe eza nango eza nango ka pasi mais lo sambo nde yango nde leki nyonso bandeko na ngai eye kosala ke batindeli liboke wana balobi apazwango atchatchango na bakaleso mobali na ye atchatchango na bakaleso mobali na ye akomona resultat ye pezwa poudre wana tchatcha na bakaleso mobali na ye mobali petanga zoya na bapoko wana so basali makambo na banga sokoli aglisele kaleso mususu mobali pa lati après akei pa mwasi anda na mwasi apa mwasi anda
moi entre parenthèses bino pe mibali ya yo lobaki moi si anda kwa za salite aza moi si mabe ozi moi si a Belgique oye na ye mais boya moi si anda koute papa ngana comprendre bino mibali te eza nini mais boya na yo moi si anda ku kende ko fana na moi si no yo leki ya camarade na yo oyo aza souhait oyo sepeli na ye osali ba dépense belé obengisi ye. Mais en attendant, on yo qui na Belgique, beaucoup d'années qui sur place, boboti bana nzamba pamboli bino boboti bana bino moi sina mobali, nzambe pas zo continuer ko pambola bino ale musala zo kende bien ba le bambongo kangisi ou ale yango ne pas commencer à ba bêtise. Mais tous ces pays ici bas ne zappez pas. Tozongi na kati ya lisolo. Mama na biso tanga asali ba nzonzingi na ye wana ba kisi wana, mobali lera kei pa moi si andaku. Après kaka 2 semaines moi si andaku miloko ebandi kobima ye na nzoto mikusa nzoto ebebi tina mutu bankodi ya donc moi si a baby baya basi a baby pasi wana na souffrance wana mwana wana mwasi après kaka 1 mois bazo traité na Belgique bakisi ba pomade ba mdeka ezalaka ba mama lia oyo tungula oyo sala boy 1 mois impossible pasi wane leki ndeko mwasi azwi liboma ba kotisi na hôpital na Belgique babali ko kanga ba chaîne azolongola bilamba azoloba n'importe quoi akomi kolinga suko lia na mesa te akende kolia biloko na poubelle akomi liboma wana ndeko na biso siko ya sepeli mobali bado ça y est na comprendre te madame biloko bimi ye akomi liboma ye azo sepela na camarade na sénégalaise balobi yes esimbi babengi nganga na na Sénégal alobi mama boluka luka ba client ngana salaka monde commence alobi yes mais ami boteli pe na mobali ya moté mobali asalisi moi c'est après 6 mois biloko wana ezokauka ezozonga mais liboma ya liboma donc azoyeba lisu bana na ete azoyeba mobali na ete azoyeba eloko te ba famille ya mwasi na Kishasa balobi non zongisela biso mwana na biso na Kishasa to traité ye na bakisi ya bokoko na ba prière à Kishasa ndeko mobali asengi na hôpital bapesi bakisi wana ba somnifère ya bapongi bapesaka ye mpona se alala se calme na kati avion na mobali na ye mobali azwi bana ke kotika na famille moko babandaki basubanda kosolola bien akamati Kisasa wo na famille ya mwasi apesi bana apesi mwana na bango aloye après 3 semaines aye kozonga na poto kuna na Kishasa pa ndeko na biso akende liboma kona moya Kishasa libome ya lisu makasi ndekwa kima na ndaku akota zamba sina miniti otozoloba mwasi wana bunga akota zamba soka kufa soka kenda wapi ba mona kaye lisusu te bandeko bakoma koluka esele mbao ba msusu oto mona ke na baza ibake ba msusu te to muni mwa mwasi moko boyeboy na bandundu bake bazoko mona na bango ndeko na bango te mobali lera zongi esi mwasi lokwa mwasi abeli liboma azongi na famille na bango atuka sope liboma ngo esili na ozala na ngapenda ye lisusu te vomie kaka siko biso to sala nini tokoma ensemble ndeko mwasi alobi yes ali mobali alobi so tokefanda na ndako tovandaki na ye ekobima bien te même na famille na ye même na bafa camarade vomie kutu lokwa yoza na ndako kaka ya chambre salon to luka ndako musu ya bien to longwa na biso pe na Bruxelles to ke ovana na biso soki na Liège soki wapi pona batuba ou bien na Charleroi batuba mona biso ba to sala vie ya sika nde akamati mbongo akena ona famille ya mwasi wana abali ye asali makamnyoso bandeko na ngai eye kosala ke bakomi siko ndako moko na bana ya mwasi wana luka mabota pe ezoya na mote azobota na epete tangu kaka mobali wana abali na famille tangu mobali wana ye bakomi ndako moko bavandi après kaka 6 mois
ya koluka na mwana na ba rapport sexuel ya bien mobali akomi impuissant mukomsu mobali alamuka boye eloko ezotelema su te eloko ekondi eloko ekomi ya neti ba bebe eloko ekomi neti mystique mobali ya mitali boye nakomi boye ndenge nini ake na hôpital diabète te eloko cancer te badokter mpe balobi en tout cas bazocomprendre te batuni eske oza na basusi oza na problème alobi te babia ekomaka nango ekoya mama mobali bavandi na mwasi wana 6 ans ndeko na biso na kisasa abunga soki akufa ye 6 ans mobali eloko etelemaka te 6 ans mwana mwasi wana abi jamais après 6 ans alobi donc nga na vi na nga na kobota te asalaka su barapport sexualité esengwa libala esila bandeko ye moko moto azobeta lisolo oyo bayebi bayokaki yango bayebi mwa ndeko mwasi sikoyo akimi ndeko na biso ya mobali azwi ya mikanda na ye mpe na Belgique ya 5 ans akimi na ye ndeko na biso asundoli ye na bana mpe après 6 ans bakoli oyo azalaki ta mosusu na 4 ans akomi na 10 ans oyo atikaki na 8 ans akomi soki na nini ndeko mobali atikali na bana bandi olela vi na ye ebeba misala mpe ya malunga azokane mpe su te azalaka mpe su na bambongo yango mpe mpe tekaki ndenge na kisasa donc vi mpenza ezalaka nango su kitoko te epuis biloko ya mibali mpe elala nango mwana mwasi wana kima mwana mobali wana kende na ye kokota nini na Belgique na France na minute oyo mwana mwasi wana aza na France akomi na France soki azwi kaka mobali basakani kaka na rapport sexuel après kaka 6 mois fo eloko ya mobali ebeba donc banda akomi na France 4 mibali abebisi bango biloko donc soki ka bimi na mobali 6 mois bien 3 mois 4 mois pa mobali biloko ebebi allez on va vandi lem sous une année à supporter akimi ye moko lisusu ongale on continue boyete azui mobali donc après mobali ya Belgique na France kuna azui mibali 4 dans l'espace il y a 2 ans azubanda kima mobali na Belgique mobali kuna na Belgique ti lelo biloko pe tele marate azape na mwasi te akonda beba akomaka lokwa papa moko boyembele ka boy bande ko tala ndenge to obebisa ba vie yaya toyaka pamba te toyaka na but bandeko mibali botika vie ya presse ya basi efutaka te eza malamu te avant ozwa mwasi kanisa eske mwasi oyo nakozwa ye zwa motana oyo ya fiançailles zwa motana oyo akoyebaka meme mwasi nino motya na ndako eske mwasi oyo nakosepela na ye eske mwasi oyo naboti ne bana tala papa na biso lelo place ekomi ndeko mwasi ye moko abengi pasteur amoni siko bato bakomi kotubela amoni moyen te ye moko nde abengi pasteur tala vi na ngai boye ti lelo azoke soki na 40 ans ye mwana te eloko malunga pe eza te vi na ye eza nango pe bien te ye moko pe kitoko pe eza nango lisusu te donc basusi teleme leka akoma kolala kokanisa mwana mwasi ya bato abebisa ye donc bandeko nanga botala lisolo ya boye bolobi nini moi aya kotubela eba mama pasteur so papa pasteur mais est-ce que ayebisi mobali ne vérité na Belgique to yebite yango nde na beti lisolo ye papa wana Belgique yango bandeko nanga Belgique bo partager soki ndeko mobali akoyoka coïncidence lisolo oyo soki ezali yo ndeko mobali benga la danoise benganga na 0044 74 59 62 52 17 ngai na koyebisa yo place nini ndeko mwasi akenda kobeta lisolo yo pe okende na meme esika oluka lobiko na yo alors bandeko na Belgique bo partager to sauver mwana mobali oya Belgique mais yango tolobi ke tous ces pays ici-bas bandeko na botika konyokola basi bandeko mibali
Soko monike otonda kabasi te, kobala te. Yo zwaka na yo ozwi, osakani, o changer. Mais qu'on soit moi ça va tout au balayer à la zone travailler bozo chambo on a bien ensemble ma comme on a bien so kende bien allez yo ke na kisasa ou bien ke na ba Facebook ou bien ba wapi banda ko senga ka mitakala basi banda ko sala ka boye bande ko nga c'est quoi ça et comme même la bilo ni bota la peine de ko mobala suki akei ko memandoki pona nga na zo ebate même ici ba beta qui est pas moi la mwasi wana. Yo penza idée na yo zalo kofuta 300 et banganga. Faut la monter mama be. Quand vous êtes conscient que mulibala pe ya ngaite, eza libala ya mona mwasi wala babala na mobile ma kamnyoso. Ngainde na yena ngana poto na so yiba nanga. Tango moni pe ba bet yo, okwa ngino ko boya mobile wana. Okwa ko boya yo so komino na poto, okeli na yo ke sala vie na yo. Otiki lobi a papa yo lobaki na nga otika mwasi oyo otiki ye pete na ye na poto otika ka ye pete vaut mieux continuer na ye nde place ebongaki yo nde ndeko na nga okima na période wana okende nde France mais yo sali dega ya munene ndeko mwasi na ti lelo abunga ye ndeko na biso aye kotubela en tout cas nayebi te mpo na nga benga nanu nganga na yo na Sénégal ayebisa biso ndeko mwasi abunga kenda wapi. Benga ba parents ya mwana mwasi wana yebisa bango ke nga mutu na sala yo yo koyaka pa pasteur te pa mama pasteur te na tubeli oke nzamba limbisi yo non. Moi je ne crois pas na ba pasteur nde bozo lobela makambo na non ngai po na ngai na sagesse na ngai na intelligence na nga en tout cas akobenga na mobile ya Belgique alobi na vérité ba bengi ba parents ya mwana mwasi wana badobi na bango vérité abengi nganga na ye na Sénégal atuna ye makamuni na sala likolo ya 300 mwana mwasi bato azwa liboma bunga wana nde nzambe akozala na processus mama ya opambola yo mais ne crois pas que parce que na ye liboso bato na tubeli na lobi ale ba conséquences ezate ate te nzambe atambula mbongo te na nzimi te. Côté musu boke ba na Bible Bible côté musu ba tutu ba komarango boke ba ya bolo bateke lisumo mnene ezate lisumo mke ezate soko ka otubeli nzamba limbisio boke ba va aussi réparer parce que nga nazo yeba na Bible tangu mutu wana mukuse wana kombo des akina jasse soki jasse boko lobaka boko koma ba commentaire tangu ayaka wana alobi ye Jésus boy Jésus yebisaka ye kende kozongisa bambongo yibaka muto soko yibaka ye boy zongisela ye boy muto soko salaka ye boy zongisela ye boy alobaki neka teke non loka jasse obengisinga na ndaku na yo na lie na ndaku na yo masumu na yo esali nini elimbisami non alobaka kende ko réparer. Alors ba maman bosa l'attention bino ba possible ba kisi bino ba bobemisa ba vie ya bato bino ba boluka kaka o vanika bozo loka muto abatu ozaka boyolo bi ozwe mission ngo ke choko panganga nazo ba viute la danoza bongate ne crois pas que soko ke ko tubela sans obenga ngai o réparer pas nanga ne crois pas yaya parce que quand Dieu dit que il faut pardonner et puis ko senga pe pardon. Donc, ezala makambo ebele. Voilà, bandeko na nga na komi na nga na suka, conseil na linga na pesa bino ngwana, vraiment bon partager émission, bon s'abonner ebele na sous les baobas et puis chaîne na biso ya sika, bon s'abonner na Live Together la danoise. Beta kaka Live Together la danoise, bino nyoso onzamba pambola bino na nzela ya Live Together la danoise, bon sanate, bon s'abonner ebele na Live Together la danoise originale et vous allez bien yo betaka Live Together la danoise okomona ekobima wana et kozala takos na ninga mukete bo s'abonner ebele tokutani bakala mingi te na live na biso et kozala bien puis toko solo la yango pe boko benga boko pesa pe ba vie na bino boko conseiller pe ba papa boko conseiller pe ba maman
Qu'est-ce qui fait que mibali na biso ba congolais bazoza la kimiate même ibano tozo bota ba bota mina poto mais bino moko bomone ki na Belgique ndenge ba violer de mwana 16 ans na bande ko na bana o biso to boti ya ba 21 ans ba 24 ans ba 25 ans groupe ya bana ba ke ko violer mwana ya congolaise ya 16 ans bande ko na ngai bozo mona ke parce que nini bana biso bazoza na éducation sexuelle. Nos enfants bazo kozanga éducation sexuelle. Comment mwana na yo mobali akondima ala la mwana mwasi na ba camarades na ye bazo kota kaka esika moko. Alors qu'il y a des maladies, mwana mwasi pas kozwa zemi akokipe ko il y a beaucoup de choses. Alors que bana na ba 21 ans ba kozwa ba copine na banga koza na copine na ye. Bana ba zebele na Belgique. Alors pourquoi bino nyoso 8 bola la mwana mwasi moko manque d'éducation. Alors ba maman tozana misala ko sala ba papa tozana misala ko sala ba maman yoso webika oza marié o yoke lisola la danoise partager entre 5 personnes sunga baninga bo sunga ba papa belé ba ko banga lisolo e ko bangisa ba papa belé so belé ba sala ba bêtise. Je vous le dis, je le pressens, il y aura beaucoup de papas ba obongo la mitema ba ko abandonner qui adultère tant ba yoka lisolo. Je vous love. To solo li bakala mingi. Bye bye. Bon ça bien, bon s'abonner. Vraiment je vous love, je vous love. Bye bye, bisous.